Ye azalaki catcheur. Abandaki kopesa batu bakisi ya marque na marque. Pona ko approfondi makamba bakisi na ye, akomaki kutu musulman pona ko kubisa kaka makambu ya kisi na ye. Apesa ba musicien ebele bayike oboyeba, o basala ba album esala succès kisi. Ba danseuse ebele bazwa makambu epa na ye. Kutu ba danseuse ebele msu bakufa pe bazwa ka makambu pa na ye kasi bakokisaki ba condition te. Yango imma bango na liwa. Yende tokoyamba lelo. Sika boy alobi abongoli motema nzambe abengi ye akomi pe évangéliste. Azwaki délivrance wapi? Eske ba famille ya batu oye aboma oya kotangela biso awa bakotika bango kaka ndengo wana makambu oyo soki mutalaki malfaiteur kobomaka batu ndenge ya molimo abongoli motema. Eske justice il faut elanda bango to etika kaka ndengo wana. Yango masoto kosola lelo biso awa na bino. Yaya tango balobaka RDC eloko ya makasi bino bokanisa kesala kama seki ya RDC mon pays notre cher et beau pays. Yaya mbisi ezali kobota na se ya mabele lokola mbuma samai sans potopoto kasi tala ba mwingusu bangolo ezali kobota na se ya mai oyo mboka nini kitoko boya mais totolia kaka te. Qu'est-ce qui ne va pas yaya tokozongela kaka na émission ya lelo bandeko babolingo mokonza zala na bino comme d'habitude tala ba richesse ya sous-sol ya RDC mbisi ezobota na sa mabele sa mai Kongo na biso vraiment mboka ya boye. Yaya musala nyonso tu ezalaka na bénéfice ezalaka pe na mpiaka yaya koseka batu te ba mama ya paka juma ba jeune fille ba mama ba yaya basi ba yaya sona o wasalaka bongo ba mama leki na paka juma ba leli mpiaka ekoti na musala na bango bazali ko comprendre te pona nini ndeko boyi tokozongela mpeka na émission ya lelo. Na kabila tozalaki ya mbongo okota na mobali passage apeso $10 $20 lelo na Kisekedi ekomi 2500 donc bat bamonana te po mbongo eza te na mibali ba mokonzi na biso lisungi eza te solisi eza akaba mbongo na bata misala po biso ozwaka mbongo na mibali nayaka kotekaka bora appareil ebebi nayaka kotekaka bora appareil ebebi foko loba banda akoti solution moko eza te to vivre mabe. Ex-ministre tope ex-vice-ministre ya défense na kombo ya Sylvain Mutombo ye akoti afutela ndako ya batu aboyi kofuta influence pour azalaki ex-ministre pour azali ministre to ayebani na mokonzi ya mboka aboyi kofuta mama oyo baires kolo ndaku mama mwananga Helena aleli pona nini kofuta ndaku na ete pesi pito pale yoka mama lokola aleli mama na chaise roulante boy azali kolela po bafuti mbongo na ya ndaku te pona nini boy makambu oyo ezalaka na deuxième république elingi ezonga lisusu tokolobela na émission ya lelo. Comme on a ngai mwanangani Mfukidi Hélène nazali kolo lopangu oyo Sylvain Mutombo ayaki koluwe ngai nde bayeres aluwaki ndako oyo apesi nga caution le 13 avril 2020 mais le apesi caution oyo totikele 3 mois pour a inauguré inauguration pe esalama te o na clôturer nano lopango nga nazala pa ye azala pa po bamilitant soki baye badérangera ngai te bamilitant mpe namona bango te nayebi etension ezalaki na ye te soki aye na etension ya kobotola lopango nayebi te mpo namona na ngai te courant alingi kofuta te mai alingi kofuta te. Yaya mikolo eleki toute kobeta lisolo awa boni mutu moko abaluka kibongo moto na boma nani wazaki mwana ya moto e moko alingaki abalusa fi moko moto na kolokotaka e clé de contact ya moto kasi fi wana misu makasi elekaki ga aboyi ye moko abongwana ki moto to kanti lokola masaki ya tala deuxième cas elingaki kosala mamutu o abaluka pe moto heureusement a sauvé ye moko alelisi lokole. Bonsoir, chers bien-aimés. Zambe apambola bino. Vidéo oyo nazo sala. Les apôtres na avertir
bana na nzambe ya kolonga na distraction nakanisi bosibo toyoka na ville ya Boma parce que naza na ville ya Boma ke eloko moko esalemi motu abongwami akomi moto esalemi awa na ville ya Boma engai nazopartage bino video oyo naza na kati ya ville ya Boma e ba acte to acte oyo esalemeli moto wana akoma moto système ya ba clé ya moto lelo esalemeli nga naza kafa na ngai liboso autotika biso pe ya sona ene na ngai et tozali kosala ba préparatif pona kokunda ye e ba démarche wana ngamu nazali kosala yango lelo à partir ya ba 12h bao bayebi Boma na uta ye kote ya sep nazwi mwana moto moko atikanga na commune ya Kalamu mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na Mbote na bino bandeko balandi ya radio logo télévision bisika nyos to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo to kutala kapona ko solola makambo ko de kaka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Tata Pelende partout zali kolanda biso oza na Buenos Aires oza na Mexico oza na Égypte, na Madagascar, na Finlande, na Île Maurice, na Mozambique, na Turquie, na France, Belgique, Venezuela, partout na Burundi, na Isange, na Goma, na Ituri, partout na Bukavu. Tala émission na bino yangoyo ebandi. La Moussa papa, la Moussa mama, bengande ko mwasi ndeko mobali yebisaye papa fiston assis abandi. Boyebi yango ya to lingi bongo to koma na 45 000 membres et c'est facile. Et que ça n'a possible, ce qui yo nous la cabeça chaque fois au partage à la émission, oui c'est vrai, vous partagez, mais tout n'a qu'à surtout au comme on a besoin 3 4 nanda ou mais 2 cas de basa abonner la chaîne, mais sous bata la cabasa abonner tout n'a est-ce qu'on s'abonne déjà papa s'abonner ko s'abonner à Radio Lokoye TV. Maman s'abonner ya moi si ah bidon bon la Tata Pelende ya maman yo bon la Tata Sedek s'abonner ko ce que s'abonner to komi ebele rappelez-vous masolo otobetaka awa ezalaka pona ko nuire batute pona ko bebisa réputation ya ba famille to ya mutumo quelque ce soit kasi pona ko sunga kaka esika ndeko akwei yo okoya te esika ndeko alongaki yo pe o longa partager voilà. Ya lokola boki bongo na titrage na update na sommaire na highlight kuna tokoyamba ndeko moko ye azalaki magicien asangisaki kisi ya bakatiere na ya ba musulman na ya basango ba mupe ipare suka nango epesaki plutôt pale alingaki abela liboma kasi ya alobi sika boye akomi évangéliste oh na ndenge nini ya nani akomi sio évangéliste donc bango pona nini soki babandi makambo na bango wana nazalaki kosala boye o boye suka nango bakomaka soit pasteur soit évangéliste soit apôtre patati patata nani nde a concentraka bango nani esaka biloko il faut banda kuna poko ba pasteur est-ce que moi ezalaka te yo bongoli motema otikali kaka simple frère. Moi je ne sais pas. Hier après ça ba tu ebele ba kisi kuna ba danseuse après ça bango ba kisi ba danseuse musukutu ba to sa condition te yango ba kufa ba musicien ebele patati après ça kutu na ba salle na Nzambe na ba église moko songolo na ba rigini na ba
ba bisike ebele na ba bumbu bisike ebele yemoko akoloba yango kasi ya mboto ko makuna tika to développer moi 2-3 makambo auto modi bongo na sommaire. Voilà. To malamoko na RDC eloko ya makasi République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Ya to baka Congo ezali scandale géologique. Mboka etonda na nkita ba or ba diamant ba zinc ba étain nyonso tu wana ezoko continuer ko bota lokola ba mbinzo meto mona kape ya ngote e sili wana te ya nanu esalama te na mokili ya ba mbisi oto mona kana mai ba ngolo ba mungusu ba nzombo tata mbemba mbote na yo nzombo ezomona na te tata mbemba Jack Bowe puissance yo bongo na tata Sedek wapi nzombo nzombo ezate nzombo tata mbemba yaya talambisi ezoko bota na se ya mabele ngolo ezoko bota na se ya mabele ambale ya ngolo kola manga ufungoli bwe ngolo viva ko tambola nyoso tuwa na RD Congo mais pona nini tokufa nzala yaya pona nini tokufa kanzala moi je ne comprends pas yaya bino batu ya mayele Congo eza pays oyo ezali na ba église ebele koleka ba compagnie. Est-ce que entre ba église et belé naba compagnie et belé to ba école et belé eloko nini il faut te privilégier yaya tango sumaka msupe ezo senga ba koko ba intervenir to ali ko insister awa bozongi sanzoto ya nkondo Mobutu ezonga na Kinshasa. Mobutu a un mot à dire pour na belé na biso wana. Il a sacrifié toute sa jeunesse pona mboka wana ezala peneng zali wana l'intégrité nationale, l'intégrité territoriale mutu moko te abana ko sakana biso tangu ya Mobutu. Alors botika kaka ndengo wana ekele ndengo wana je ne crois pas zongi nzuto ya Mobutu je komba kambo ebele ekobonga yango moko ya tala sikabwe scandale totika komba kamba scandale géologique ya na ba nini scandale pe ya mbisi to nini lac le plus poissonneux du monde ezala lac na Congo etuliaka te na ndenge nini ya tala ndenge mbisi ebimana sa mabele landa bandeko babolingo mokonzi azala na bino comme d'habitude tala ba richesse ya sous-sol ya RDC mbisi ezobota na sa mabele sa mai Congo na biso vraiment mboka ya boye tokozwango wapi veut dire que mbisi ya sa mabele mbisi ya mai te ya potopoto te kasi ya sa mabele sous-sol azobima pena doki lokola ka mbala Congo RDC loka makasi tolinga mboko oyo tolinga ona motema moko tobongisa ngo tosala ete ekende liboso so batie yo mwa mokonzi luka obongisa pe otika pe babiloko na yo mwa baarchive na yo esalaka mwa bien sikoyo tala bamboka ya boye vraimen bambisi ya boye opena ngo yaya ba mama ya paka juma baleli ba yaya basi ya paka juma ba mama leki batata mwasi ba kolela kakuna pana bango pempiaka ekoti ya kosakana te. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que batata obaleka kote andolo bazofuta bango sous salaire tetone ba oui non en tout cas balembi pona nini musala la bango ekufi ndengo wana musala ba machine esenga el moko révision moteur bango ba moteur écoute baby mbongo ya kosala révision moteur date po musala ezoko tambongo te ba mama ya paka juma baleli mbongo oyo na kabila tozalaki ya mbongo okota na mobali passage apeso $10 $20 lelo na Kisekedi ekomi 2500 donc bamonana te po mbongo eza te na mibali pa mokonzi na biso lisungi eza te solisi eza akaba mbongo na bata misala po biso ozwaka mbongo na mibali nayaka kotekaka bora appareil ebebi fo koloba banda akoti solution moko eza te to vivre mabe président openzi eloko te mpiaka eleki makasi asalaka élection mbala moko raisi azonga nayaka kotekaka bora appareil ebebi na miniti oyo naotravaille lisusu te appareil nange esi ebebi bamaladi ekoteli ngai mbongo ya kolongola eza te oyo ya kozonga moka eza te Kisekedi ngai naozela kaka azongisela biso masuwa nayaka kotekaka bora appareil ebebi na miniti oyo naotravaille lisusu te appareil nange esi ebebi ayeba biso batama toza awa ebele baappareil esi ebeba ebongaka lisusu te ampagne ekoti appareil déjà ebebi ebebi na nini appareil nange ebebi mpo kotuta mikolo nyonso butu lokola moi
esali nini ezwi soke papa na ngai me nazoluka moyen bapesa ngai ata 100 francs nateka me nazozwa te mpo lisungi ezalaka lisu te na mokili oyo. Mais na centre de santé okendaka te mpona batala pareil. Nayebi te nayebi ne kote baotala te soki nayebaka me nalingaki nakoma mpo awa tozolia na mbongo mai na mbongo eloko oyo ezobimisela mbongo ebebi papa nakofana na nga te nzambe wana mpo naoyeba kotambola na kisasa nayebi ne kisasa te. Est-ce solution eza nini yo appareil ebebi sikoyo oza kolia ndenge nini? Appareil na ngai ebebi naza kolia ndenge nini papa na bana kobwaka mwa kati na ngai yango wana nazosoma bapilipili na zigida nazoteka na tia na ngai mesali bana appareil na ngai ese ekota mpani mpo na kolongola mbongo te mpo toza na moto asunga bato te avie na biso. Bon sikoyo mpona baoyo bazosalela baappareil na bongo ese baza mpe kose retrouver par rapport ya ndenge ezalaki? Baoyo bazosalela baappareil na bango mpe bazolela mbongo ezokota te mbongo ezomonana te bazolela bazonya kwa maboye mwata nga mutu nafanisa nazelaka ata basombela nga pilipili me bango bato bazobula butu lokola moi bamoni pasi mbongo ezokota te bamula mpe esi eye mai etoni aya kokangela biso kote mai oyo ezouta mpo mibali bakotelaka bango papa na biso. Mibali bazokota susu te mpona ifo kuna kaka komema mobali na mukongo okotisa ye na kati ata kovie na nga omona te eloko ezokufa kongo na biso ekufi papa na biso abongisa pays toza malamu te papa. Kinduma musale bebi tozwa lisu mbongo. Yaya mikolo eleki tobetaki lisolo epai wapi ndeko mobali moko wewa abaluka kibongo moto ekomi système kisi oyo batokozwa na boma kaka na boma to découvrir la boma est-ce que ça dit partout na République démocratique du Congo te tala ba moto ndenge ekomi ebele est-ce que ba moto les ali batute obongo lisi moto moto aussi mato ine ekomi guidon ofandeli moto na Mukongo okomaka yo mati moto mais moto ngo ndenge nini yetu bato moto tout ba fimbu kuna ezali moto yaya to mona ki yango comment est-ce que lisolo otolakisa awa bolenge nini wewa mwana ya wewa akwese ki fongola lingaki sœur wana alokota kiliat alokota yango nzoka soka alokota ki yango alingaki ko baluka bongo moto ti ba policier ba champ alors de bayaki ba ebisi lokota fongola yo moko tanga lokota ki fongola bo mondenga baluka ki bongo moto yango ezali eza idée yango wana moni moto yango wana moto ezali moto ezali mutu et suki wana te yaya bato bayokaka te ndeko mobali oyo abiki lisusu na même likambo wana ye moko asakoli abi soki nazalaki prudent te ngai mpe na ngai nakoma bongo moto yaya ozalaka na yaya na yo na ndeko no ya mwasi ya mobali na famille papa na bino mama abimaki kaka boye akendaki wapi azongi te estce akomi moto te kobanda na kolela mbangu te babandi babomi ya na biso babandi babomi mwana nanga te est-ce que babandi babomi tant soupe asa akomaki déjà moto on ne sait pas bakaboleka na mokilo ya somo tala moto ndinga témoigner. Bonsoir chers bien-aimés, Zambe apambola bino vidéo oyo nazo sala eza poete na avertir bana na Nzambe ya kolonga na distraction nakanisi bosibo toyokana na ville ya Boma parce que naza na ville ya Boma keloko moko esalemi motu abongwami akomi moto esalemi awa na ville ya Boma engai nazopartage bino video oyo naza na kati ya ville ya Boma e ba acte to acte oyo esalemeli moto wana akoma moto système ya ba clé ya moto lelo esalemeli nga naza kafa na ngai liboso autotika biso pe ya sona ene na ngai et tozali kosala ba préparatif pona kokunda ye e ba démarche wana ngamu nazali kosala yango lelo a partir ba 12h bao bayibi Boma na uta ye kote ya sep nazwi mwana moto moko atikanga na commune ya Kalamu tokomi na place ya baroulage bakangi ye po asombaki jeto te ndenge kaka ezosalema na Boma j'étais obligé ya kokita e mwana ngo ya moto alandaki moto na ye na bureau ya la police awa na commune ya Kalamu
e nga nazolanda na nsima ntango nazolanda na nsima nakuti mwana moto yango atelemi na biwa la polisi nabengi ye yaka ntango apusani nazwi 1000 francs na ye napesi ye nakomi kokende natambolaki ya 15 pas namona garçon moko alandi ngai tokomotambola ne ensemble me na nsima kuna bazobengaka ye directement garçon alobi ngai nde bazobenga azokoyebisa ngai nde bazobenga vie yo kokipe te na kotala mpe na nsima te mbala moko ayebisi ngai grand frère paolo simbelanga clé oyo ya moto mpo ngai nde bazobenga na basoda na me na okende te directement histoire ya mutu oyo akomaki to ya moto oyo ekomaki mutu plutôt oyo akomaki moto eyeli ngai mbala moko epesi nga kanda na créer lokola desordre de façon ke bakanga garçon yango mais nayokaki molimo mosantu koloba na ngai kosala eloko moko te kende na yo e nazalaki na saki ya mbongo parce que fallait nakende kofuta mbongo ya sale nakende mpe na cimetière mpona kopesa mbongo ya cimetière batonga caveau mais j'ai été soumis na ordre ya molimo mosantu nakipaki ye te me yoka eloko azoyebisa ngai nasimbela ye moto nasimbela ye plutôt contact ya moto na ye bien aimé bino bato bozolanda ngai tosimba Jésus makambo nazoyebisa bino ezosalema na ville ya boma ntango topusani azokontinue koinsiste moto mosusu bazalaki na nsima bazalaki ne ensemble asifle na baluki ye mpe abaluki natali abengi garçon wana azongi garçon wana afii ngai zoba yuma bon nakoka kosala eloko moko te parce que nayokaki saint esprit koloba na ngai kosala eloko moko te kende je ne sais pas est-ce que babanda kovise mbongo oyo nazalaki nango peut-être soki nasimbaka contact wana mbongo elingi elimo to eloko moko ya mabe elingi esalema je ne sais pas vraiment oza parent oza mwana ozolanda ngai eloko kanga na koyebisa yo simba Jésus ville ya boma ekomi na makambo ya mabe mokili mobima ekomi na makambo mabe makambo nazoyebisa bino eza te keno ngai na moto ababezi te nasala yango mpe te me nazokoavertir yo ke mokili na biso eza kobeba souffrir ke napesa bino kombo na ngai te mais je suis pasteur ya église des messagers hein? Je suis pasteur ya église des messagers awa na boma Nzambe apambola bino yaya makambo oyo ya influence boyebinga ngala zali mwana ya ngala zali mutu ya ngai moto ya eske sila teti lelo makambo to monaka ngona république ya Mobutu osakala ngai oyebi soki nazali nani yaya ozali na yo zali nani makambo wana salaka ti lelo balobi ye azalaki ex-ministre ya défense na yebi soki azalaki ex-ministre ya défense to ex-vice-ministre ya défense ya République démocratique du Congo komona ye Sylvain Mutombo ye aye na intimidation akotaki na lopango ya batu po afutela mama oyo mama na biso azali na bokono makole ko sala malamu mingi te mama na biso mwananga Hélène mama mwananga Hélène azali infirme ndako na ye wana esungaka ye alia alesa bana na bakoko na ye kasi ye akoti kuna po azali moto ya makasi ayebani na bakonzi azali mokonzi to nini alingi kofuta ndako te mama oyo aleli aloba na ya bima ekomi problème mama ya batu aleli yango alobito comme ce message oyo et pas ya bakonzi heureusement mwana mboka Constantin Mutamba alingi lisota makambo oyo te soki kutu bazo déguerpir ba diplomate français ba bima na bandako ebongo yo ex-ministre na yebite ya makambo to lingi yango te honte à vous to lingi sous makambo te na mboka na biso la loi est dure mais c'est la loi il faut tambola pour na batu nyoso tout landa mama o
Comme na ngai mwana ngani Mfukidi Hélène. Nazali kolo lopangu oyo Sylvain Mutombo ayaki koluwe ngai nde bayeres. Aluwaki ndako oyo apesi nga caution le 13 avril 2020. Mais le apesi caution oyo totikele 3 mois po inauguré. Inauguration pe esalama te. Oh, na clôturé nano lopango nga nazala pa ye azala pa po ba militant so ibaye ba déranger ngai te. Ba militant pe na mona bango te. Na ibe tension ezalaki na ye te. So ka une tension ya obotola lopango na yebite po na mona na ngai te. Courant alingi kofuta te. Mai alingi kofuta te. DG kape tozali kofuta lisusu te po na nini mbongo eza te. Eleki mikolo na sengi mbonga bi 3 mois se eleki. Oh tosala départ unique. À cause de départ unique, $4,500. Nyonso wana charge na ngai. Départ unique ti lelo esala nango te. Na yo senga mbongo akome ko intimider ngai. Oh, je suis un juriste, je suis un ministre. Nali Tshisekedi ngabi ministre etalinga te yo yaki koluwe. Pesa ngai mbongo. Oko intimider nga poso tamona ba soda. Soda azali mutu lokola nga, tenika mutu ze différencier biso. Afuta te. Azo faire marché ngai. Taka ndenga nazali awa, etana nga ningi zali. Nazana nga handicapé. Na vivaka na mbongo wana. Na monika moyen te. Na kena ye na justice na grande instance ya Kalamu. Tokendeki nazwaki avocat na ngai maître Anita Tamba. Tobundi na ye kolonga. Na gagné procès wana ba condamné ye afuta mbongo. Afuta nga pe dommage d'intérêt, il y a $2,000. Après ça, il l'au côté, bah il faut déguerpir, il y a akende kaka pour na vivre na joie locataire moussous, na joie locataire moussous. Voilà il y a un peu ça bon, tilelo afuta nga mbongo wana te, y a un na yebi pa na yo mokonzi. Ministre Costa Mutamba, na zo mona ozo bundela ba faible. Nga li faible na tambola raté na sala raté eloko moko bipa na nga ezate na vivaka na mbongo wana lukela nga ministre Sylvain Mutombo soka tietembe bozwi dossier kaka na grande instance ya Kalamu dossier ezali kuna nake na tribunal ya commerce naza na mbongo te navandaka boye nzambe pa sungi. Lelo tokoyamba pona bino sika boye alobi akoyi mosani na Nzambe alobi akomi évangéliste ye moko akopesa kombo na ye bokoyoka ye kasi nalobaki yango na ebandela asalaki bongo kacher asalaki na kisi ya ba kacher akomaki musulman et akosalaki etango alinga tika asangisi kisi ya ba kacher na ya ba musulman d'après ye balingaki babelisa ye liboma soki akontinuera na longi wana kasi baloko ya motuya ya lobi na kati kuna apesa batu ebele kisi abikisi na ndenge ya bonganga ba musicien kutu album moko kutu tambol a sala succès ya kosakana te akotanga kombo a album wana ye mutu a travailler yango d'après ye album nini yango akoloba sikabo yana sengi bokota boyoka sombele suka bisanga ya mikolo o ba témoignage na yebite ngana mitunaka tant de kapesa ka témoignage awa ayeko lekala etandu weekend na radio lokode bis oza ka pembe na pembe tokotika ye a exposer oya koloba wana et puis tokotuna ye mituna bango mingi pona nini soki asali kosala kadia mpemba akomi kosambela bazwaka ba titre ba mite ba titre na komi apôtre na komi évangéliste na komi pasteur na komi pona nini batika na kaka ba frère simple te nani apesa ka bango manda wana ya kokoma pasteur
to évangéliste to diacre songolo pakala. Est-ce que ceux qui sont là qui na monde wana obongoli mutema okoki kotika la frère simple te? C'est ça le problème. Ya sika obongoli mutema yo banda eko simba makambu ya ndenge na ndenge nani yango nde a délivrer yo. Na koloba mingi te ya to partager bokota yebisa bande konyo surtout papa Fiston si a bandi déjà boya koyoka sombele suka bisanga awa ndeko nde to koyamba yi. Voilà, to yamba ndeko oyo to solala yi. Suivez-nous. OK. Lokola tulobaki bandeko babolingo to koyamba ndeko oyo na ebite to benga ye frère, to benga ye pasteur, to benga ye apôtre, to benga na ye moko alobi azali évangéliste. Na kolingolo ba mingi te ye moko ako se présenter na sud masimande to kokota bongo na sombele suka bisanga oyo makambu ya sala. Mbote ndeko na yo. Mbote papa Fiston. Yo kombo na yo nani outi wapi ozali nani? Kombo nanga évangéliste Arnold et naza awa na ville Kinshasa. Église Nazokamba, église Jésus revient sur université l'avenue Kisanga numéro 11 Makala. Voilà, ndeko Arnold nani? Arnold Mubiwa. Voilà, tokobenga yo tata Mubiwa pour aller bongo africain, tata Mubiwa oyo kombongo évangéliste. Kasi biambo okoba évangéliste tika biso to zonga uta ebandela ndenge obandaki yambo nzamba komisa yo évangéliste. Tata Mubia bete la biso solo osali devant etandowike osali awa na plateau ya radio Lokole télévision awa biso zalaka pembe na pembe tokosaka te tolobaka ka vérité. Yo uti wapi obandaki ndenge nini masolo nini ya yo obombeli biso pona mokolo ya lelo malobomboka yo bandala ebandela. Merci papa Fiston nzamba pambola yo. Et na mutuna ki te kotuninga vraiment il faut kotuna basala nzambe bandaki ndeni poko ma pasteur pe outi wapi vraiment nzamba pambola biso et na uteka maman te mona komi pasteur maman na bote maman pa na komi pasteur et ça na parcours on na sala ki na parcours wana nde et sali ke na se retrouver le comme mosali ya nzambe et na sala ki moi ne pas parent nanga na bote mi na venir Bulungu numéro 16 na commune ya Ngaba sur université et en face il y a ICTM témoignage on témoignage vrai peu vérifiable ba grâce na nganda kwa mwana parce que tato ça ba témoignage monsieur poto qui sur le terrain to tout là toye ba so qui est solo to ya lukuta avec na botami ya mwana et nazala ki mwana pa parent na nga papa na kopesa nga conseil abi mwana tambola na obanga nzambe et ko ya pas ba tout mais ko laksanga nzela nzambe ba parent na ba laksanga te mais conseil papa za kopesa nga ta ke mwana na ye et na lisolo ba camarade na sentiment ba camarade ba betenga lisolo za la camarade mo apesa ki sa bitumba nde na lisolo wana sala nga sentiment nga la petit frère na nga to ki ozo ki sa bitumba wana et premier kiss na nga na zo na vie ezaki kukao et tant que qui ça kukao et ça nga sentiment de quoi na bito soma bilo songolo paka soma ba mikwa ya nina soma jilata sika soma ba parfait to ki na toilette to ça ba cérémonie ba katinga ba kamo et tant ça ba cérémonie ba katinga ba kamo nde abiska vers butu boko mona réaction qui soit là ndeko todo ki mambango te to kende malembe ozoko bela biso mbango te okoti bakati yo kamo osomba ki nini bakata ki yo kamo ndenge nini explique biso malembe OK papa nzama pambola biso na bi témoignage ça vraiment moulai makasi to si mandambu et tana ina somba ba mikuwa ya nina to fuma kana gambela nina ya mbisi kaka nina mbiso nina lengisaka mikwa nina parce que nina soka koti sanzo ta mutu yenda sala ka fomu ta tremblement wana c'est-à-dire nina nem ta sala ka ta koti na kata makila nde en le trembler yo na prière ba robeta esprit wana ko kota mukwa nina et tant ba koti na nzoto nde esprit wana koti tant yo le trembler tant robeta mutu dikofu nde mutu akoyi kao to pe ku gilet to pe selo kiso kenda kozwa et tant on a kei to zui yango asali so ba cérémonie na toilette abo kende na butu bomo na réaction makamwane salema yango wana biche émission surtout te ya batu nyo surtout balingi banzela mabebo tika yeso ya calamité yango bible lobi mokana proverbe chapitre 22 verset 6 la kisa mo nzela nzambe etangu akokoma mukolo moyen a détourner na nzela wana ezate simba na ndeko nalingi vraiment tokota na makambo ya bible te nalingi sala lokola ozala monde wana tango bible ko intervenir ekoya betela biso disolo makamyo le kaki sika yo kotaki na toilette pona nini bagala okata no bakano kaka na to alobaki kaka na toilette pona nini bon par rapport à esprit il faut invoquer à kuka wana il faut que la toilette invoquer parce que toilette
communication oyo ya monde ya ténèbre to douche ezalaka toilette douche na bafulu bakalamu eza bisika bandroit oyo monde ya ténèbre esirkulaka makasi fulu toilette et douche na baterrasse bandroit wana monde ya ténèbre esirkulaka makasi oyo eza na facilité ya kosola na monde ya ténèbre nde tokota na toilette nde tokota na toilette akati so akambo wana bibokendela butu bomona réaction ya kisi bozwi ekosalema et le jour là mbula ebetaki ntango mbula ebeti mwa climat mbula nde ezalaka mbala moko trembleme banda biso na butu nga na petit frère na nga tolala na mbeto o étage mbala moko mbeto bavisi elongwe mbeto ebukani papa tuni wana nini tokosi papa ke mbeto ebukani yango moko abaso bomoni réaction wana bokende ya mire bobeta likofu na mire mibale to mpe mbata na mire nde tremblement nekita wana kisi ekoti na nzoto na bino ntango tobeti esa biso bo tobimi na balabala tobeti likofu na mire nde tremblement ekitaki biso nde parla kisi wana ya kukao ekotenga na nzoto sikoyo kokota kisi wana ekotenga na nzoto nga mpe namoni ke nakosukaka bongo to bapesa nga bakisi ya kukao nga mpe fo nazwa na bana opesa mpe batu nakoma mpe grand maître nakoya na ngai napesaka mpe batu bakisi ya bitumba ndenge ememaki ngai nakosi retrouve na église ya islam bandeko bolimbisa nga mwa moke nde naotanga bareligion oyo nakenda kozwa bakisi e nasi retrouvaki na église ya islam ya bamusulman e nakomosala kisi ya bamusulman na kisi ya bakatere e nakomela kwa na deux temple e nasuka mpe kaka bamusulman te nazwa mpe misusu epa basango vraiment bolimbisa nga vraiment naofinga te me naoloba makambo oyo nzambe asaleli nga lelo nakomi mosali na ye nazotémoigne makambo eza vrai mpe verifiable nazwa biloko mosusu na église ya bakatholike misusu nazwa yango na islam yebisa biso boye na bakatiere nazwaki songolo pakala ebanda ye kosala boye na bamusulman nazwaki songolo pakala ekosala boye na katolike nazwaki boye nakosala boye toyeba ok et tous les religions là les cas qui nazako ba numéro oyo ko faciliter nga pona e baneli opesa bato c'est na suite temple mobimba et la capacité ça qui sabitumba ya basi ya bale multiplication mbongo c'est-à-dire na kio na islam et nation et pas quartier soki mutauti mboka aye il faut ngana kendo luka mutamboka wana la batamboka na yo tune oyena nini pour ça bilo epande na so bilo mse pa batamboka ba pesa ba bilo ebele ba numéro ebele. Et d'autres exemples, nous avons numéro de docteur Kumalo et numéro de cimetière ya Louis qui est nous avons biloko belé makasi. Docteur Kumalo biso to ça ba to monde wala ta expliquer nga biso to ebaka. Docteur Kumalo sala nini et Louis sala nini. Bon docteur Kumalo za ki numéro oyo ba pesa répandre de komoko ala ki kuluna autaki braza ayi na temple wana pesa numéro wana et so ina zumi sapina le roi téléphone na tia na munoko moko na litoi na obila numéro docteur Kumalo wana na royoka nenga zo ya na mato ina ngai na voiture et tango azo ya tango royoka ende ezo confirmer que naza a contact na docteur Kumalo nde na ko invoquer yo so na posa sala kisa bitumba nde na webisi na posa sala kisa bitumba bo pesa nga ba itinéraire ni na rosala ba kisa bitumba to ya basi to numéro songolo pakala et nde wana ezaki numéro ya docteur Kumalo et alors qui ezaki temple ya koko na biso o aboti mama na nga azalaki représentant ya église ya Nzamba Mpungu et représentant église ya Nzamba Mpungu nde na kendaki kozwa ba numéro na yo mtapesa nga ndeko na nga utaki mboka nde apesa nga numéro ya temple wana na ça peut na facilité soki na osala ba cérémonie na bele la rappel numéro wana nde na kobana ko sala ba kisi oza ya bitumbato selon numéro o na ko salela et na komela ba capacité sala makambo ebele na rosa la suite kasa la buki di kasa et na beti prière di kasa komi mbongo et pour na ngana ko na bien na miso batu na komi grand maître na komi muto wa kisi na komi nde spécial kolandisa batu ba mo na ngai na ko so pape mushwa na ke na bar na yo mela masanga na beyi ba na su pape mushwa élection de longi na beyi ba de oh combien ba na mo na ngo M sous $50 M sous $100 et ne apesa nga masanga et tango apesa nga masanga wana tombeli retour nango M sous no mais $20 to $30 nde azare c'est ça nini apesi biso et yango vraiment batu batika kolanda banzela mabe kisi epesaka vite kisi eza wala pona ko nuire via batu soki lelo nga na se retrouver pasteur à cause ya kisi et balingaki babebisa vie na ngai na bela liboma na kota na fulu mais nzambe a permettre kite lelo na ko mosala nzambe et na pesa batu bakisi ebele bakisa bituma na komela capacité okanga même si ndoki azo pimbwe soki naza wana endoki opumbwe te na okanga ina mabuku
et nazali na capacité ya kobebisa bakobebele makasi napesa bato bakisi ya bitumba bakisi ya basi bakisi ya bale bakisi ya ebelebele nakoma mpe comme guérisseur kobikisa bato moto ana problème malade spirituel aye epa na ngai e nakosalele bacérémonie nabondeli mpo na ye napesi ye solution ya maladi na ye azwa miracle e mpo na ngai babiloko wana nyonso tu wana yango nalobaka satana apesaka eloko te ezalaka don eza mpa motu soki moto akoki bakisa mbongo epa satana eza nango don na yo oyo nzambe atie mpano na vie na yo ozala mbongo nde satana akozwa akomisa yango lokola ye moto apesi yo mpo ozozwa na ndenge mabe par exemple nzambe alakaki apesi mbongo na 2030 yo oza presse nde na 2024 satana abendeli yango apesi yo mais apesi yo avec bacondition yango etaki bana nzambe e bato batika kolanda banzela ya kisi yango biti émission na biso bato batika kisi ekisi eza mabe na vie ya bato kisi ebebisaka vie ya motu yango omonaka nganga tika oyebi biso vérité te eza basekret oyo tozalaki nango na kati ya monde ya kisi soki motu aye na temple ya nganga eloko ya liboso azala enregistre na monde wana ya mibale akotika étoile na ye yango oremake eloko moko na bando okota ndako ya nganga vie na yo ekoma compliqué bando okota ndako ya nganga makambo no esimba ya susu te parce que bazwa étoile na yo mpe baenregistre makambo na yo après 5 ans to bamois to bane nde satana siko akomi komanipule yo parce que otiaki matambe na ndako na bango biloko wana nganga yebisaka bato te baotikoka bongo kota no temple nganga ezwa bizwa ozwa kende nango nde lobi ekobebisa vie na yo yango nazoteya bandeko totika nzela kisi topesa vie na biso epa na yesu totika banzela mabe et vie wana zomene wana soki yesu aye okotikala okokende enfer c'est ça babylone akosala eza ebele ya makasi babylone ako simba nano bamusicien nini bapaster nini badanseuse nini yo pesa kisi epopesa ngo bakisi ya nini bon tozali na temple na biso ezalaki na soki komi na mai oyo ekaboli lemba na ngaba avenue wana eza na ngaba wana ya liboso ezalaki na coordonné mo azalaki wana so asilisi atiki na so nini coordonné nini ndako ne tokosala ezalaki temple so tokosala biloko wana série wana olobi nini yaya ozoka expliquer biso na mbriement tozali na commune ya lemba na ngaba na lemba to nini mai oyo ekaboli lemba na ngaba kombo ya mai yango nini olobi kombo ya mai yango nini tobengaka mai ekaboli lemba na ngaba ya kalamu te rasi moya monene ezalaka bato bafanda na ngaba obi coordonné moko azalaka wana aza ti lelo coordonné bon nayebi te ça fait déjà beaucoup d'années déjà oyo deya tokabwa na bango nakoosala nzambe nakipasi efi na bango te ezalaki na coordonné mo azalaki wana aveni wana kaka ya ngaba wana azalaki otika so maison wana tokotravaille biloko wana bapaster bazwa banimero epa na biso bakisi bapuissance ya biloko ebele paster nini nani neti nani bon nakoki kotanga bakombo te vraiment bolimbisa nga na bolingo nzambe e bolimbisa nga vraiment wana eza vi ya mutu sikoyo tokoyeba ndenge nini mpo nga mpe nakofala boye na bino apesaka bapaster kisi sikoyo toyebi te pesa biso référence pesa biso référence mpo toyeba wana sikoyo bobenga soki mwaye yo mpo ozali obenga ata na privé na oyebi soki etala paster moko songolo paka na nga bato na makala bon yebisa biso église yango na commune nini baeglise yango opesaka kisi na commune nini bon moko eza na mombele moko eza na makala moko mosusu ezalaki na nga baka wana émission balemba mpe ezali mwa bacommune ezalaki ebele maka toyaki temple plus de 3 personnes moto abranchanga na monde ya jinia monde ya bajine oyo tozakisi wana ye moto abranchanga tokoma na temple ndeko ata paster moko otaka na église ya monene na makala eza te balopa kisi kaka pamba église eza pe ya monene eza yoka le mwana yebisa eza moto so ozwa kisi ya msusu ya don ya vision amonaka po kisi eza dimension par dimension moto so ozwa kisi ya full ya bato batonda ebele wana eza dimension mosusu moto so ozwa kisi asala ndenge bamiracle abikisaka bato wana eza dimension mosusu bato nini oyo opesa makambo babima ata moko te bon kobima basala baeglise baosala ti lelo baosala makambo na bango baosala ate nango monene te mais babiloko na bango bazwaki esala na kati ya baeglise ya bango baosala yango ti lelo misu mpe nalanda bababongola mitema oyo napesa bakisi ya bitumba ya basi ya principe alanda bababongola mitema misu baboye na bango misu bandima babongola mitema opesa danseuse nini to musicien nini kisi bon badanseuse nakozala vraiment sincère danseuse te musicien nde baya kozwa musicien minene vraiment te bayila mposa bafréquente baeglise baorchestre minene bazwa nayebi te soki basala bango soki ya bango ndeni e bamisie bazwa epa na biso ebasi bazala koya kozwa biloko epa na biso kolongola bazemi bato ebele moko kozwa
c'est ça vraiment. Ok, tozoyoka yo. Nde nakopesa bato biloko wana et yango nazo dévoiler monde ya Satan na bato batika banzela wana balanda nzela nzambe et ngai ndeko na bino nalandaka nzela wana lelo nakomosala nzambe parce que e compliqué kanga na bela liboma et na bela liboma te na kimaka avant na kima l'église nde na ina carnet moko fumu Alexia yango mutu carnet wato yibaka ngo fumu to ça la carnet wana kata carnet wana ça la magie nyonso fumu nani fumu moko les pères azana kingasani ya suka na ebité soka ta ratile to pasate kota maya chwenge to yibaka ye carnet wana et to koma ko ça la carnet wana et na koma babilo rebele bakas na ko so na mutu botala kisi boso bosa la kisi wana na capacité ya yibe pe numéro na pe ngabela ko mosali lango na koma capacité ya ko yiba pe batu mbongo na poche wana mbongo na poche bona limuso mbongo wana ko mepa na ngai et na koma capacité na tucho pe kaka boye ele ko zaki pa na elongwe pa no e ko mepa na ngai et nyoso wana po na ngai na ko ngo bien plus pas bambongo to zako bimisa bambongo kati di kase ko mbongo to papa mo shoye ko mbongo isa ba numéro au esprit wana ba ko no yiba na ba boutique ya batu ya escroc na yibi na boutique ba ni na invoquer esprit wana ya kia kocha ba boutique o yiba batu yango na bana nzambe foto sambela makasi mukileza ya kobeba yo kota boutique mo songolo par la webite o sa boutique wana ya esprit yiba ka yango compléter ba manka na boutique na yo oteka ka o sere tout à bénéfice mon makambo loba ezokota pena bisoti ozalo go ozolo makambo bakande ba vai ka sali be me bato ba olanda biso bazo simba pena mozindo makambo ozoloba te ozoloba presque eloko te makambo ozoloba wana mutu mo bavandi akoba lo makambo yo oloba wana donc ezolakisa kutu te ke yo sala makambo wana franchement ezolakisa yo sala makambo ozope témoignage ata moko ya makasi tozoyoka wana te pozolo eloko makambo oloba ezaka makambo mutaoba no ndeza nyawa na na pesa batukisa mbongo na na pesa batukisa basi na na pesa batukisa boye eza eloko te yebisa biso témoignage ndenge otalaki ba témoignage ba ndeko mususu ndenge bato banaye kobenda to banaye kosala boye banaye kosala boye kutu likambu boye na esika boye biso zala clair yo ozoloba lokola récitation tozo comprendre eloko moko te ndeko. Qu'est-ce qui pour moi besoin vrai? Bon, et là comme on loba chaque moto a un témoignage ndenge do pesi là par rapport makambo sala ndenge zo lobela. Et ngape na zo loba témoignage nanga par rapport makambo o pe ngape na biti la sali poto te abana nzambe batika banzila ya mabe. Na biti so ko comprendre la place même so la mwamba na ba message nanga ne lobela. Na biti. Allez-y. Né na loba biloko la pesa bato bakisi plus par ba msusu lelo neti exemple moto ya pesa kisa mo sambela nzambe ndeko nanga aza évangéliste Joël Kumaba akoma pasteur na pesa pe kisa so pa na ngai yekutu avant ki soit cérémonie ki so pesa akufaka misu tato ko tia kata toilette na pesa kisa mizima na yeba kate ke Islam na toilette bana na raté et tato ko tia kata toilette azali so pe bo za drobe ngape bo yo kape a témoigner et attends ko tia kata toilette na kati bakamo na tia ki soit na bo e compliqué ndeko Joël abeli akufi misu eta akufi misu na kasa ba fanti to bimina ye abina mo na souté eta to bimina kata toilette ne na sala ke prière la prière wana misu nende e monaki nde ki soit na ko tanzo to ne ba pesa ngake Islam na toilette e bana na ngate alors so sa bilo Islam sala ngo soit nda ko sila te to na kata ndaku nde e wo kende bien so ki na toilette wana eza endroit mususu kuna ba to asimi toilette ba demo o ba sala mimba quartier ba kisa ba quartier ba mba simba ba toilette kuna so ça kisa Islam ki na ndaku to pe bisika songolo pakala sala yango ndeko Joël azali akoma lelo mosala nzambe na te yaye na landa ye vraiment asape ndeko nanga abongola motema lelo akoma osala nzambe et na simba babilo ebele makasi ni nazoloba et lelo na reste na kata monde wana te na tika na ngai okay obongola ka ndenge nini et kobongwana na ngai ezalaka jour na mutu mo ndeko mo oza kisi pa na ngai ya passe partout ya basi etango oza kisi passe partout ya basi asana so na kata ngambo ya Islam siko numéro wana Islam na zaki na ngote senga kina kiende to so na ba esprit ba djinn na kita ba djinn wana tambo kita to so na bango pesa nga numéro qui ça passe partout ya basi et tant kiti ba djinn wana ba kiti ina jour on peut mbule betaka mbula sambula to kiti ba sambula djinn rakanda makasi et tant ba kiti to wana so na bango batuninga mwa mbalo benyi biso na air oyo na mboka no pona nini
olela yebisa bango ke na posa popesa kisi ya passeport basi na salela bato baza posa nango na pesa bango bambouye nga esprit na nga na yebisi bango partout na balotanga classe na futa sumi nerval te baseki ngai babisa va moi mobile toyoki yo lobi na tango ela biso 2000 nga eau de colonne soko biso 2000 nga eau de colonne nde tokosala ke ozolo ko wana moto tozalaki na ye wana abrachaka na mode jini ayebisi bango te eloko bosengi ye ye aza mwana classe aza na capacité te asomba eloko wana pese kanga munoko ye moko kolo nzoto andimi lobi na ntongo akoyela so 2000 nga eau de colonne ye okota makambo etaki ya nani bazongi nga retu babisika mwana mobali lobi topesa suka 15 soko oye na de eau de colonne te okobela liboma tozwa ndako na bino totumbi yango moto naloba babo oyokanga naloba babo koyoka ngai na série wana eau de colonne eza kotekama $7.5 pozwa yango mwa bien Brazza to Égypte na bena lelo komona na Congo kota nango ebele basika koyiba te luka mbongo voie normal sombela so parfait wana na silaki vraiment yele na bi au monde nini o ngana kota tala bibi na ezaki vers 23h aussi si kosola bango na bimbu le katani ezaki jino to kitaki na ni chama au Chine ba maison abi chama au Chine bien jini wana azalaka prêtre ba jini surtout chama au Chine kotangela biso ba komo ba jini olo ba tele ko ba komo otangela biso wana to ba bezo na ngote biso to ba na nzambe na mon côté makambo wana ozolo bango bi makoma ko ba mosala ozolo bango na bien te tongi to ça la promotion à diableté biso to zali chaîne chrétienne osala beaucoup plus pour ça kota akoto ate yebisa biso obongo na kindenge nini tango siko ba esala lobi na tongo na de eau de colonne wana na luka mbongo eza te na message pe na kosenga te nde kosala ke na kota na toilette nazwa numéro oyo bakisa bakatier wana na beta prière ya protection tant na beti prière ya protection Lucifer atininga résultat apesa poussière mo basika sokola yango elo moto esalemela tant na kina sokoli poussière wana na la pongi de 12h ti 19h ba esprit wana ba ye po ba beta liboma ba kuti pe ba esprit ba quartier bango la bango bitumba entre deux temples wana epeli moto etant epeli moto ndeko to travailler na ye quand le même jour wana akia sola ba jiba kangi parce que yo le travailler loko na ye yo ndo obela liboma la place na ye soko ina ba parfait wana te yo obela liboma la place tant ya yo bisama makambo wana ne lobi na tongo nango to bite to tika vie o eza vie mabe nde to ki ba église to le na délivrance basambela pona biso to tubeli to ziba numéro tout ba livre to laki nango ba cahier ba kiswa sana mikwa ba tout ba chaîne laki nango nde to tumba ki yango to le na bongola mutima. Allô? Vous venez l'église nini? Église papa na molimo évangéliste Josué Lokamba kunzu mema maranata eza na kapela so koti na kimwenza dia so kimwenza na kapela wana wenze pasteur nga za wana o abimisanga leno ko mosala nzambe siko ye mutanga ngona ki bakisi wana ayebisho il faut ko mosala na nzambe a comme monsieur évangéliste olobi pasteur na onde taka ngolo bakisa abiyo comme évangéliste te alobe na ngama moto comme évangéliste la lekina délivrance nde na kome ko sambela na ko sambela nde na kota ina intercession nde sikonza makomo loba alobeli batu to lotio ote ya osela nzambe ngabe na obo ya ote nga osela nzambe te akokate ba message mo bima ngabe na mo loto ba message wana nde pe rabilo wa nzambe mo ba za mosali na zo formation banda ko sa formation pour commencer la nzambe na kota yi formation na formation wana bala fera ni basala nzambe nde ba ko consacrer nga lelo na ko mosala nzambe comme évangéliste ale yo pe bandi ko imposer batu maboko eza de temps ba consacrer déjà comme il mosala nzambe un ministre de l'État mosala nzambe to ba peso d'information c'est nzambe osala droit na obonde appel pour la batu ata pe pondo sa na po appel na droit pe oso osala la osambela nzambe appel na droit pe aussi oto ya ba pasteur obonde pe pour la bana yo oboma pe batu bon ko boma te mais to sala ni ba cérémonie ya olungo batu bazemi ntaye na zemi aye na temple to longole to indi musizemi wala zemi ke wa mais na sacrifier wa zemi ke wa esprit autre invoquer na ozo yini dozo makila na ake osala ngo eke na monde na bango mais ko boma mutu bo na si mutu wana sacrifier na l'excès boté wana na sala te mais ba cérémonie ko longwa to zemi wala to sa ba cérémonie wana to comme na suka pona mukolelelo maloba ya suka pona lelo za nini maloba na ngai ya suka ezali bato nyonso bazolanda biso babongola mitema mutu azala vie ya bakisi mutu asalaka makambo mabe
et tika nzela wana nzela bien te soki Yesu aye otikala to pesa vie na so pa na Yesu Masia et to tika banzela ba pratique ba kisi atoza pasteur ozolanda ngai tika nzela kisi zwata ya ko sambela nzambe par rapport au ministère na yo évoluer tika banzela bikindaki na bikota kota parce que Yesu Masia oya kala mingi te to bongola mitema to landa nzela Yesu Masia. Merci beaucoup. Voilà. C'est par ici que nous terminons cette émission, mesdames et messieurs. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et puis, c'est un soit témoignage. Je me suis dit témoignage. Il y a solo, il y a le Kouta, on ne sait pas, mais nous étions obligés à passer à la télévision du peuple. Yom total abiso ya soko le sola ko pesa benga biso pesa diso na yo to ko kayango mais soko bengi biso ozui biso te komi tungisa te tikela biso audio ali so na yo to ko kayango na équipe bobimba ya radio loko télévision soki ba décider to bete yango to ko bete yango soki ba décider to tuna ba question concernant li so na yo to ko sala kaka ndenge équipe bobimba ya radio lokole et tindi biso. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tchala. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana